Congo promo de Faté. Bolandaka Congo promo pour Ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Gendo. Check. Hugues la coiffe Ikote. Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site huguelacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikote, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindindi pour les hommes. Descartes Construction et yay! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escarpe Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, bazu wapi. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous bois, dans le 9-3. Référence, salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55 00 00. Raf Ngindou, félicitations
pour la promotion, c'est la rapport d'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Congo promo Rafingindu nde naninga mabete Congo promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Rafingindu, le présentateur de la France qui a tué Congo promo. Congo Boroto, ça n'a pas militaire na Congo promo. Et faites comme moi, allez voir Congo promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo promo. Avec Rafingindu, Congo promo ne tombera jamais. Piccolo Congo promo nde. Ouais, balobi Rafingindu. Congo promo toujours, grande puissance. Come on. Congo promo qui torcos net na film. Congo promo babunda na nango. Rafingindu. Congo promo. What a plus, what a the boss là. Bonjour très chers internautes, bienvenue dans votre grande émission que vous aimez écouter avec Yves, Ipan, tous directeurs des infos. L'Afrique avec la série continue toujours à votre site Congo Promo TV avec les boss américains Rafingindu et boss à Dallas. Merci à toi, les vaillants RDC, Janice et les images, ainsi que mon vieux Yakati. Jimmy dit dans toute la parraine, na kati Parigo monté maman na monsieur Lisée, ba moté belé na Dominique qui est le 100% Moussarata vraiment à Londres, Michonoka aspect spirituel. Donc tous là très bientôt dans la ville de Kinshasa, le président Claude Ndombas aussi, ba moté belé na Guillaume Tiswaka, le président de les États-Unis, na Moni wana John Lubila ba Érisé belé, Kaba on chukon le chapitre de Genève, Jean Moulumba, unité centrale de Bruxelles et pourquoi pas à toi hein, donc on a 4 raman bébé qui te à Paris, Junior Tunga, Las Vegas américain et Bamote Belo aussi na pangi de moi à Monica à Kansen Tunga na Tunga et puis mbeni wana zomo na Believe Muka Fondation tout ce qu'on va venu orphelin et na maman na biche minute de monter mais tous peu les embêter maman Likelemba qui s'était le fêté papa na Riben et puis mbeni wana zomo na bandeko lokola par cause de ma couleur embêter papa na badlé demi merci suivons ensemble si nous sommes en connexion avec toi le vaillant Gianni Célèbre Image, c'est parti. Las Novas Ideas. Gracias. Ouais. Utanga ina ya wana mokili. Asala kana mote mpembe. Kabaka walikolo. Akole nanza komba sunganga. Yo mako sunganga. Yo kasuma bana kendeli. Yo kasolo lela na. Kulila wenga imwana ya bobola. Bawasolo basunganga. Ai mwana nanya kwa. Ababwele ya mokilo yo. Akaluka zela na benda na mama ye. Mama ye. Omenga tana rebenga ala mukawote ya pongi pasi na kobelela oh pasi kaila boko mama nana kosunganga geita nasalela kasebato na famia babola ngaye okolo na kozua ibanite atakala noko tokoma lokola bango omenga la kaninde basuwato yo kansango iwaye zalaka ndako ya bomengo kwalebe zalaka ndako ya bomengo kasi na welatina asi ezwaka moto nyonso onzambe ata ozangi ata osuwaka mama zambe asalama soma ya na ngonga mama ye pananjili bomengo atakala Udiati dugu yo mainwa Masezala makana sezali afia nzambe Bata mokili nini nangaye Lokola na kufina note Bomengo atakala Bomengo bae bazana yango Basi baka sutani ya nzambe boka sise na monsala Aina yaka awana putu Kokolisa bongo na bakozwa mayele kozo maboka Aina boi batizani
Ça est bien fait. Bonjour, bonjour. Bonjour. Je pense que Bakoni na biso. Comment est déjà? Nous avons fait ça Bakoni na biso. Bali bosu no mona yao. Papa, ngaso na uti poto na yaka nzela moko na biloko na ngai. Azana descendance ya Satutoma. Bandi marate za ba ya famille. Mais na cyber service andi marate andimi. Bana ya France, Paris, Lyon, Toulouse, Rennes. Bino tu buya kote wana. Uzana iloko dingu tinda na Afrique. Toa wana Congo na Kisasa. Nikuna yazo ngumba mako. Kukena na yoko situatite. Service agence pas comme les autres. obligé na kata na mikuse po nazomona ta mutu ta jela nga solisa lumière donc nazokende nga marque ti mulile kokota ba comprendre omona beta ta 4 nzembo mais trésor wana zavi oui trésor il est où mais mulile zo ya po sala nini aina avandi na mokili nga nazwi nkendo mpe nakimobange na nga nakosuka wapi zambe ya pungu atindelinga bolingo ekelamu ya nzambe ezaki na fisa mokolo na mokolo ngai nakosambelaka nzambe abakisela ngai mikolo bolingo anga na yo tobota ya biso bana tosala ya biso libota o ngai navandi na mokili nga nazwi nkendo mpe nakimobange mama nakosuka wapi zambe ya pungu atindelinga bolingo yekelamu ya nzambe ezaki na fisa mokolo na mokolo nga nakosambelaka nzambe abakiselanga mikolo bolingo anga na yo tobota ya biso bana tosala ya biso libota o meye sakina nakosenga na bolingo na biso ezala boye sadaka yokanga sakina nakosenga na bolingo na biso ezala lokola papa na mama sakina nakosenga ozuwaka bandeko banga lokolo kozuwaka bandeko bayo fundu mama yatina te okoya kokufa iwoyo ya somo bato bakokima na kolela sakina alela ndenge nini mama nakosenga yanga nayo ezala bongo mamango odie mama sakina mama otuna ntango ongai mabanjo eleki mingi maninga bakotuna meza kinango nani bana changu bakotuna zakina denani mama manga nazangi ne maloba naloba nini ye mama nazangi ne maloba oh mama lovelanga tali loba mokolo wana okendaka mawana kati ya motema naloba kongo nini ngayawa mabanzo elekelinga yawa oh mama mama akotuna vito akotuna wavida akotuna ive makamu akotuna blankise akotuna serge akotuna likamba ngongongo nini mama o ofundu mama yatina te okoya kokufa iwoyo ya soma bato bakokima nakulila zakina nalela ndenge inye
pesanga loboko toki maboka ya mosika topemisata totodie zaki ya sala bolingo ekozalaka bato babale bapesani mitema zaki na bisi balingani mokili eliki boye te pesanga loboko toki maboka ya mosika topemisata totodie mondela apesanga liberte nasala makasi mpo na zuwa apesa ngai makasi oyanga nazwi apesanga liberte nasala makasi o angai redie angai mawaklo nasala kokoboni ote bandima ngai ngayo na tiango nakolela akisakie ya solo bolingo ekozalaka bato babale bapesani mitema zaki na bisi balingani mokili eliki boye te pesanga loboko toki maboka ya mosika topemisata totodie Organisateur, n'a évité ce besoin, nous avons posé la lumière, mais personne nous répond. Ezoya. Maman. Okilindi mangai te pona ninima mama ngai te vele okilindi mangai te pona ninima isaka longola ba qu'est-ce que le chema kasia bisoka Charlie apamba Charlie mama okilindi mangai te pona ninima mama ngai te ovela okilindi mangai te pona ninima salisaka pena salisaka baninga sanja ke kilo témoin motonyosa wana se ya mokili alikise anzwa lokola pe baninga motona chance na yo chance keseni ala ye moko moto asala mokili bongo ye bakozana mokili ezali bokasi bwa moto ye bamoninga kazuwa ezali ndeko ya mosala akananga roja mwana ngele mama baluka binanga ebeba beto bakali nasala ninge nyongwanani ya litalia dona afuta ikama pekolaka batse biso akenda lelo kosambela yawe motosaki asali makasi akomipe kosuwa ekotaka binemi ye bapiti ye soki alati kitoko mabe asalisa bato mabe asalisa te se mabe kokosuka wapi bazinga lokola mandalala tanga bisengo mpe ya pasi nazalaka nsima na komokomo nalela se na nzambe ala bakananga ileya ibakananga dekokana se baninga nanga basalaka semble na miso nanga gentil bene batanga mbele nasale
Scott, est-ce que vous avez mon amour na gomona? Kikokama, est-ce que vous avez l'andakaï? Monia. L'obscurité nous envahit. Est-ce que vous avez le commentaire? Excellence Augusto. Aïe 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 aïe. Luka kaka kaje babu mangaye maro mituni koma nanga zulunale batanga kaso kitongo yotani aluka kanini mama ongayo na mituni basala kaboni bona kimama kambo Aristote mama basala kaboni bona kimama kambo kikukama ata olobi bakoyoka te mawana motema mama ata elei ngombe ya mobimba nga madesu okoleleki ata olali na mbizanga na njili boki se moko ata olati janiversete tobombi kaka nzoto ata otambali na Lamborghini ngai Toyota tokokoma kaka ata olei ngombe ya mobimba nga madesu mokoleleki mwana mama ata olei ngombe ya mobimba nga na lei dongo mokoleleki ata olali na mbizanga na changu. Coucou, c'est Nathalie Makoma. Promo sur CPLA TV. CPLA TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans CPLA TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. CPLA TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous à masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que vous.